0998 475 220. Encore 0998 475 220. Ok, le numéro à maman, il y a un balobi, boya, bobenga. Il y a un exemple, oh, il y a mima. Alors, il y a un musique dans le téléphone. Il dit que question, tu n'as qu'à reçu réponse, c'est dit, ma femme, papa, social, réponse, que tu as bien dans le téléphone, au bengi, au vivre, miracle. Maman, toujours continue, on a dit que tu as 5e porte, 6e porte, maintenant, sur les alliés. Oh, il y a un sorcier. Après, c'est pour moi qui les appuis sur bazolakisa ngai betole nayebiki bato ebele bakotredi yango to bao eza peut-être mais nga nazoloba ngalakisi yango soki mwasi wana mobali azali nzambe abongisela ye kote na ye emuta epa mobali elekota bamwasi soki mwasi wana aza ye te kote ezaka te kote ekuta te soki mwasi wana aza ya ye soki aza na fa ayeki ye te oyo nzambe ayebi oyo ya ye kote ekuta oyo nzambe ayebi te ye aza toujours mwasi. Ok, une question maman. Oyo nzambe ayebi kote nde ekota mais ce que mutu mpe kozala aza na mwasi même chose aza ya ye te c'est que kote ezala te namona te parce que moko pa yo uti eza mpe na mabali bapasto bazovenia na me mutu abali na ye asali religion me pa nzambe ayebi te donc kote eza te amoni yango te abini eza te alobi alors soki nga eza teke nde nazoki autorise la divorce te na nzambe ozomona eza na nzambe autorise la divorce te to banini te mais eza likambo vraiment makambo nyonso mpo tosala tanke toza na chrétien ezala likambo ya libala kosala choix eza malamu otunaka volonté ya nzambe. Mais balobi maman mabala ndio nzambe akota asute babi nzambe akota nzambe mabala te par rapport à Dana F non la femme que tu m'avais donnée soki nzambe akota te c'est que tout le bape na bakamba na nzambe la kisa sala ni tout le babo c'est que ce que ça malade on va y enlever c'est que nzambe action c'est que côté bulanda ngola a changer côté ndati quand on m'a dit dans la bosse dit que ma côté bolingo te ça lingi déjà alors que tout na asu nzambe. Mais avant qu'il y ait des fautes, c'est compliqué, hein? Avant qu'il y ait des fautes. Si vous avez une question, il y a la polygamie. Si vous êtes pasteur, autrement, il y a la salle en Zambie. Mon abana fait moi, c'est un botabage. Mais on a moi, c'est un ministère. Alors que moi, c'est un ministère. C'est que moi, c'est un côté, ça a été le deuxième mois d'un ministère côté de ça. Maman, mais un peu éclairci parce que ma maman est ça, la macro. Parce que la moto na tia kende kozala na yebi mutu muso akosala kosala mutanza mutu muso akosala kopesa sentiment ozomona neza mutu muso azosala kosala volonté na mutu muso akosala kosala sentiment na ye mais ndenge eza na
tant que ça va normalement à côté de divorcer mais elongo eza na kati fois ça il faut qu'on prie toujours nzamba ça soki bosana za mabe nzamba changer soki kote sikoyo eza te nzamba yebi yango te kote eza te nzamba yebi ye monene osisa ezapela to otimotamima toujours kote ezali ya bongisa ti ok mama tokende tocontinue ata aboti 10 nazaka ba ya kosala parce que nga eloko nazona mokaki intere omwena ata na kati ya mabala na kati ya libala il faut intere nzambisa na tout tozosala otaki tozala eloko ya biso fo intere ya nzambe eza ni na libala eza na libala na bino na ndako na bino na l'église boso tozoluka intere nzambe na biso na intere na ye il faut intere na ye eza donc okokozwa mpe na mwasi obala to mwasi oza na mobali obala mais soki intérêt nzambe na kati eza te nzambe akokotia mpe yo libanda to kaboli mwasi na mobali wana azwi mobali mosusu apesi azwi mwasi mosusu apesi non babikala multisystème ok mama tocontinue apart makambo ya mabala après elakisa ngai oni basi oyo bazali tosala bachele parce que lepai nzambe alebi biso soki moto nani te nzambe ezalaka na israel fo babala mwasi toujours aza na biere bakobala mwasi to bazalaki bato bazosala kilongomba nzambe ntango ozotala bango selo vika ko bazobeye kana eza mwasi na se mobali kaka de la même manière ke nzambe azomope yoko bakeli biso tosali bazomakana biso esili okabani oyo akei yo akei otikali te epa nzambe azomoka bozala ndenge boza nini donc omoni bango bongo ok maman, il y a une question, soki nzambe alakisi yo mwasi après mwasi mawana abali mobali mosusu ezali mabe donc nzambe alakisi yo mwasi so na comprendre question oyo nzambe alakisi yo mwasi abi mwasi na ya vie eza diva plus na lion soko diva plus yango po tamongo abali na ye mobali mosusu mpona abali na ye mobali mosusu wana eza nzambe azaka mpo bapesa ye mwasi mosusu omoni elo eza soki moto akomprendre soki moto azokomprendre te parce que ezaka moto mosusu senala kolobele boye meyi seno ye azokomata na ndenge nga wana te nga na ndenge akende ake na ye na nini wana eza sokona moto otambama te komona ana nzambe c'est bon nzambe ok nayebi ke mokolo ok, tout à fait, bisika balobi faire un rapport sexuel avant le mariage, balobi eza mabe. Donc, comme nous besoin poser acte wana après kokabwana, nous quand il lokabwani ok nzambe, azopona bino ka modèle wana ibipa. Et kimbumba, balobi stop, bota moi point poser la ti mukolo moi ke koka, bo rejoindre Julien botala tala pour que bo sepela ndenge ba marié ni tout bazo sepela. Ba bi pe grosse moni ya pe desi sala maki donc ibipa et kimbumba ZBDP bientôt donc bo za patient ti ta maman ke koka pour que nzambe azolo kumu. Maman na évité de me dire na ba kamno sto no monaki. Na évité comme na ba porte obit aussi si ba porte 5 terrain et puis tout monde y a un rapport sexuel sexuel après na ye mona
parce que voilà pour moi les prémices tout à qui le moi tout moi là bah bon fort et va Déborah parce que basangeza mabe alors voilà kisinga mutu amela masanga epanza mabe vers na ye hein soka melana parce que le système est aussi gros bato omomelaka na milangi ka ndenge tyamu ya bina kitisi te ezolakisa makitisi te ezaka toujours la santé na ye eza toujours santé eza aza omoni forme ya bato moto aza maladi déjà activeur omoni ndenge basanté baza forme omoni namoni so bato bafima basigarete ndenge moko ntango moto azofime soki afime abenti ya moni abimisi mininga libanda soki ezonga na kati ntango azomela biere ezozonga na kati ala soki esani ezokende kodétruire ya lobi ke naza na baproblème natondi na bastress ebele namela mwa commissaire mpo ndakosala makambo wana me nzoka nde azodétruire parce que bible nde ezopekisa biso te ne livrez pas divin c'est la dépense et quand soyez remplis du Saint-Esprit. Mais quand la Bible en maman Gertrude de Adam de Dieu, servant de l'Éternel. Quand on a la Bible en haut, moi un peu d'alcool, ça moi bien. Puis mon tel beau soir tu vas faire la Bible. Babi no way. Parce qu'on a habité quand la Bible en haut bah ça. Quand on a la Bible en haut habite mais la moins d'âme. Quand on a la Bible en haut la qui si moto que tu as cultivé vers mon tel beau soir. Dans la Bible, c'est que moi mon kirani ça là on peut bon bien. Ye moko moto akafika makambo ya sala tanga mbele ya kosuka atikala ya bulu eye omemani malédiction epa bani omoni ke eza mabe un peu divin wana eza potre mpona lobaka mpona timote mais pourquoi alobaki na ye pour l'estomac ezalaki mpona ye parce que eza na likambo mosusu nzambe akopermettre likambo moko swati epa na yo me epa na kati. Je suis là à mon élo, entre parenthèses, je que ça témoignage, mais avec un mot, moi qui suis mon bossé, il a papa à biso pour la maladie. Mais maman a biso sera qui soit là, a tiens au moins un rapport là qui tout. Mais bien ça y est, mais yo ça la moi, on a recommandé qu'on a papa. Bon. C'est que ne pas pour la Timothée, mon pour un estomac, c'est que mon tout pas rose va romper, mais pour l'estomac. Pas des comment ni Bible est sur le tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je m'en envoie, Bible est sur le et ça bon. Alors, pour Nanga, le coup la Seigneur a seulement un ma B. Et comment ma pesa public. Alors, pour Nanga, n'est-ce pas pour Nanga Zakamati. Et Zakamati. Parce que Seigneur a parce que toujours, mon âme, tu vas mettre ma salle et l'eau qu'on est sous ça. Toujours on a battu bazo mais les cigarettes et zo salami na ba OK, ça va bien. OK, nous allons déjà vers la fin, il y a deuxième partie, pour la ledo pour souka na deuxième partie oyo, mais nebi maman Gertrude na lingi to zo moi pour moko to sala que to chité pour la deuxième partie. Le bio moni batu ya masanga milangi kanga mibango bato ya cigarette azomenya kanti azobwaka libanda nzoka nde azokotisa na kati et parlant nzambe alobi na bango ke eza mabe bamela te après oyo elandaki seigneur abandi olakisa ngai ayelakisa ngai lisusu alobi na ngai sikoyo boye na point oyo elandaki namoni bamemi ngai tokende place nabengi namonaki eza jardin de na kati ya jardin de Deuil namonaki banzete moka nde tomona nzete orange ezali nzete pomme ezali banzete mais banzete nyonso ezalaki na kati ya jardin nyonso ezalaki même taille oyo likasi eleka boyo ekenda boyo ezalaki même
zela mato comprendre banzete nyonso eza ndenge moko mpona komona yango boye même taille na omona yango bolobi ata mwana mokie soki atie loboko akoka mais yo tie oboki te okomi te Bonitina ebelaki sani sani tokenda nazwi wana Quand on partageait déjà sa livre, sur les déchets de l'école. C'était deux ans là. Ok, merci beaucoup. C'est la fin. Pour la deuxième partie, Tosuki Awababi, Nzamba Baminde Lazate, Nzamba peut y avoir africain, tout y a batomundu, azalité, bisogno sous la rana Nzambe moko. Maman Jortrede, Kobana Piscato Banda qui Kobana la première porte, Ti Piscato Awa, conseil nous qu'on ça pas à bateau. On a mon Kobana na début, Ti Piscato Suki na deuxième partie, mon ibato Masanga Bazali, ba polygame. Bazali, bato balongolaka bazemi, bato ba cigarette, ba pêcheur, ba sorcier. N'habité par rapport il y a ministère Oyo Zanango. Par rapport il y a église Oyo, il y a vision Oyo memi. Pour le bana bango ni pour na bato bazo ko se retrouver na kati ya bakawana. Moni na kati ya vision ndeti. Singa vision et repentance pour la spirituelle. Et on a quatre kilo. Et puis le but aux abats clair. Un jour tu es pour te vivre. Parce que tous as mon kilo, mais tous as pas ton kilo. Tous as mon kilo, tous as pas ton kilo. Tu es c'est bien le monde tu n'as pas. Tu es tous as. Parce que tout ce qui est dans la société, tout est en faire des gens. Mais c'est mieux que de la mission. Tout est de la faire, tout est de la et puis, nous avons de la et la question de ça, il faut aller se préparer la 4 et quelques ans. C'est que pour le même moment, c'est qu'il n'a pas de mission. Jésus-Christ le Seigneur payé, sauvé. Payé pour d'autres fois, Jésus-Christ le Seigneur est sauvé. Les anabiso, catholique, doyate, mais il faut que, parce que les gens ne peuvent pas se parce que toujours besoin de la réalité de l'homme sur l'esprit. Parce que l'esprit, le corps, il a changé de corps. C'est l'esprit qui est en train de pour ça. Parce que ceux qui ne peuvent pas continuer pour ça, parce que
yo ozoluta lelo akende banganga nganga asalaka motu te zonga banzambe lela banzambe soki oyebiki na bato osala bakotima na batia bakotima yango nde ye fukanga lelo na koma zonga na présence ya nzambe c'est répandu ezala répondance aux soucis nzambe anaza juste mpe fidèle mpe abosani mpe aza mpe fidèle na maloba na osalani akokokisa mwana moboti Puis nous allons après qu'on en soit en temps, on tourne sur les villes en Zambie. Ok, parce que dans une équipe, tous en temps, mais comme tous en temps, oui, c'est une utopie. C'est le moment, tout le monde a déjà besoin de préparer. Parce que dans tout il n'y a pas de reste. Tout ce qui est parce que nous avons le matin, il y a une enfant, la cuisine, nous avons pas d'église après à la main. C'est un espace. Merci. Invitez maman Mboto pour que ça paye un an, dédicace. Merci. Je m'appelle Mboto Dama. Banda nyonso ya assemblée des élus, ezala bango baza na Congo, ezala bango baza libanda mboka, napesi bango mbote mingi na kombo na Yesu, nalingaka bango mingi nzambe apambola bango place bazali, mpe napesi moto nyonso oyo alandi ngai na témoignage oyo ndenge napesi mpe nde nakontinue kopesa moto nyonso natuka napesi bango mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na bapambola bino mpe nzambe oyo nga na mema na bakubani nyonso oza nango ata yo oyebi nga te me nzambe ayebi tika nzambe na nga apesa solution Voilà, c'est la fin de notre deuxième partie de l'émission. Babi Kezo continue pour notre aussi liciter. Notre aussi tenga na yebi nzambe ya mama oyo parce que nga petit naza boye naza témoignage vivant ya nzambe oyo mama Gertrude de Ngonda don de Dieu à mema na yebi ke ato kota na troisième partie ya témoignage oyo to robanda na ba témoignage mais moi-même je vais témoigner pour nga ko oya ngai miracle leki o moi c'est la Bible. Donc nous allons témoigner nous tous na bato bazé belé to ba témoin bazali o maman kufaki maman la mukaki po babisa ba témoin c'est que eza na lokuta mais ba témoin bazali o ba veka événement na ndenge salamati lelo bazali ba yebi nzambe o maman wana amema makamni ni nzambe o ya ensemble des élis à Salaka. C'est la fin de notre mission. Je dis merci à Deborah Zawadi qui était derrière la caméra, Naye Moro coach Naye Junior Pidi. Merci également à Cordon Eki Bumba, merci Nayo, merci na bafan tout, il y a Identité de Star, bafan tout, il y a Diana Rosmbala, Wana na Kembango on a Paris pour Dieu, merci na Alpha Misiku, Akovia Milo, le grand de Misiku, Papi Misiku, merci na Bino, pourquoi pas sous mon Marneza, merci également Balobi na Papa Social, à Edi Mavungu, yaba Edi, yaba Mavungu, ya Wana, merci également na Padou Mandiangu Mandalala. Padou Mandalala ya yo pezali, merci. Na mobalo apesa kantunga, bala apesa kantunga zalaka, mo kwatunga utara Suisse. Na moni Deborah Zeki utara Suisse ya kati. Na République démocratique du Congo chez la première dame de la presse que je suis, balobi respect na le grand saoudien Michel Limvo. Merci Nabino Nyonso balobi na kati à Londres tokemba pour Dieu, merci babi na kati à Magistère, merci na yo Merlin Bala et pourquoi pas aussi Trésor Karabino Nyonso tout oh natangi ba kombo na bino j'ai l'habitude de vous dire que loin de Dieu mais près du cœur. Écris-moi ton nom, ça ni dédicace na yo ezali babi kaya yango likamuka ka benganga to soleil koloka bien. Et pour vous le Lukamambo, je vous dis toujours de garder votre bande pour que moi la première dame de la presse que je suis n'a percé. Rendez-vous très bientôt avec un nouveau numéro. Je vous aime beaucoup. Bye bye.